Deuxième liste ba criminel bangwana bakoti na catch oya jaune bozomona na ba policier baza likolo baotokanga bango na 24 nzela ya prison na avenue Luluwa bangwana bazokende na bango. Donc liste eza molai ti sikoyo tozaka na kati ya ba recherche oyebi esika bato moko monaka système ba audio ezobima a moto tel boy mukonzi boy aza complice bandeko tosala attention eza makambo c'est au sérieux tolobelaka bakidnappingueur ngai nazala victime ya kidnapping tolobela pe bakongolais bandeko na biso oyo bakutaka biso na ntongo ezalaka bakidnappingueur babwaki yo quelque part ngai nazala victime ngai ozomona oyo barelation ngai babwaka nga vers ba 3h 4h bakei mais na sa kwiti wana no ya ba drogue na bango batiaka wana po moto a perdre connaissance ba 4h na oyo bata place na zate na kokata koloba te bilambe pasuka elongi beti peuple congolais bazwanga susu na monga fula frappe kota romponga baba betanga lisusu balobi ke o ngai na bana ko pumbwe na butu essence silinga nde ngwana na kwei nanya yebisi bino ke mutu nyonso na tongo o aza asoko koloba te o aza salite ndaza kaka ke auta ko pumbwe miso babenga nga liboma miso baloba essence sili nazwa frappe moko réglementaire ta to changer to lobela pe maramba réaction ba peuple pona kotanga mokonzi boza complice to ko che innocent soki kombo netangami quelque part tokeba po eza makambo maseki te tozwa bato suspect eya nango mabe te po biso mpe ntango totambolaka neti awa na poto soki likambo esalami na ndenge ya loi tout le monde est suspect. Ah, bah, les filles, là, des bonhommes, voilà. Tout le monde est suspect. Ezabongo. Batalaka babwakaka miso na moto nyonso na voiture nyonso. Mais bino soki ba audio ebimi eza réel. Bo verifie yango eza bato wana. Po moto pe akoko imite mongonga moto. Alors bandeko bolanda ngai avec attention. Isaac Kabaka na kati ya Dubai. Alati pe bilamba ba musulman. C'est que raison na bango ezane na kati na Dubai alors. Singe molaye bino bozela bokoyoka makambo. Na be fiancé zo babuza na kati ya makambo bakoboma bino. Bakoboma bino po complice ya boye. Bazoteka ba rien batu bino boza ba complice pour na bambongo ngwa combien. Ba parents bazolimisa bana na bango bato baolela ba baby bembe bandeko na bango bozomona kutu te makambo eza facile te to mona ngo kana na komona na misu mais so bokoti yango na ndenge spiritualité mboka eza mabe o ekomi sabotage na peuple congolais mais peuple congolais moko tazomona te ke ba étranger bazo saboter biso libanais aya vanda na mboka mwana mboka sala restaurant te mais libanais sala restaurant bozo mvwa misa libanais yo bimana no yo congolais bimana Congo ke no sala restaurant na liba India ya ngwanzama na Sénégal babengana ba Camerounais na Sénégal et Sénégal bengana ba étranger Congo boyambaka nyoso ba Nigeria ba yeba mvuama ba koma ba boss ba koma ko beta ba mafia makasi Nigeria na kati ya Congo mais Congolais zakakana viena nga bino zaka bata ko senga ko kumisa ba yeba bino bata ko lempa les corbeaux et les renards des Congolais. Peuple a kolempa, peuple a tikalaka saidia olukakate. Mopaya ye azui ya keyo zakakana uni saidie pesangai. Siko tala ndenge ba étranger ba ya mindele bazwa ba gombe kuna nyoso ba s'installa. Bon mona ka ya mindele ba za place yo, mindele ba za place nzoka ba mindele te bandoki. Ba yende ba silisa bino. Alors levez-vous. Bo simba banjete ba ambassade yana nyonso ya ba Belgique yana ya mboka na ngai awa bonaza Belgique France et tout ambassade de tout étranger za na Congo il faut que ne repérisser la bango ba pine bo sakanate ba système na bino bo memi na mboka la biso toza vigilant tozota la bino soki bo meki to ko boma bino ka ndenge Isaac aso sala boye mbongo makila bo la ki sape ba continue bango mindele ke biso pe to ko silisa bino mundela obanga makambo ko se calmer ba ke baluka mboka mususu. C'est quoi ça ma bengue sur le Congo? Génocide à mon zone kana est kuna.
solution nano etikali nano kozwama te ekota na kati ya pleine capitale boniko congolais telema kinois levez-vous bovandeli kaka soki eza lisolo ya miziki bovandi tupe bokomi kodiskite alataki boye abetaki versas abetaki jogging abetaki boye oh on en a marre de vous il faut aller. Il est temps maintenant. Bino pe boya Europe bo se mobiliser to ke une ambassade. Président Félix il fait mon ayoka parce que ça ne va pas, les pays vont mal. Voilà, c'est Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko topesi merci na la police à Kibunda na musala bazosala nde bomoni biso toza awa. En tout cas merci na capitaine toza na dossier moko eza awa capitaine José topesi merci toza na dossier moko eza awa tokuti un individu moko boye na bana 5 nde to se présenter et pas à capitaine badaki sisi moko akimi nde to se présenter et pas à capitaine a expliqué biso au juste eza nini. Capitaine a expliqué biso au juste Zanini, maître Touramboma, tous les diasporas congolais, en tout cas, bon mon musala, o ezo sala manakata Kibunda, et pas ya capitaine José, et pas ya capitaine José. O ezale kinabino, Jacques Moutete. Bonjour mon capitaine. Bonjour. Tose pas na yo, au juste Zanini, to moni batubaton de belebo. Bon, ma grande surprise. Ouais. Papa Moko a eu bana 5. Oui. Donc, il n'y a pas de destination inconnue. Oui. Tellement que le Japon a surveillance. Oui. Le tien met dans le monsieur en question. Le Zibano, le Bapara, le Bana, le Bapara, le Bapara, Mama Yaka. Mama Yaka, Mama Yaka, Mama Yaka. Oui. Mama Bano Yayo. Osons reconnaître papa wana memi banana yo. Papa wana oyebiete. Azalaki na bana 5. Bandeko, en tout cas, musala ya la police ezo sala na Kibunda, pona biso ezo lekela biso. Pona biso ezo lekela biso, to sengi vraiment général Kasongo. Kibunda vraiment il faut bopuyango. En tout cas, il fallait vraiment bosala musala. En tout cas, tokoko sa victime. Tokoko sa victime. En tout cas, tokoti pour ton sa victime. Ndeko sali action yeyo. Bonjour papa. Yo bana batolingo ke na bango wapi. Balobi bayebi yote na bana 5. Ben ma para bana wana bazali banda babi bayebi yote. Maître Touramboma imbattable, maman Gisèle Wumba, tous les diasporas, o ezale kinabino Jacques Moutete. Toza sur le terrain, to présenter bino makameto salama pour le moment na kata ville à Kinshasa. En tout cas, bakonzi to pesi bino merci. Peut-être aussi vraiment na appui. Bonjour Mokonzi. En tout cas, merci pour notre musala malam. Au juste des années. Merci beaucoup. To pesi merci général Kasongo, tala capitaine. Musala zo sala awana Kibunda, en tout cas son nécessité il faut bopouyer. En tout cas général Kasongo ba continue faire la police. Kibunda za lokola quartier moko za isolé. En tout cas capitaine Musala zo sala, en tout cas to félicite Mokonzi, en tout cas merci. Biso population tondimio. Bota la population za libanda, population za libanda ngolo. Maman Gisèle Wimba. Maître Touramboma imbattable. Tous les diasporas congolais. Bon mon amakambezo sala manakata pila Kinshasa. Alors bandeko bofungula matoi. Batoyo bokomomo na basispe baza ba complice. Faut que ça la banquette vraiment bien.
po bango baza bakonzi no alors bato bakosala enquête eza bino ngai nakolakisa bino modele bokosala enquête te me fo koyeba bozalaka na bango ata aza mokonzi bozalaka na bango moto akombolaka ndako na ye aza mokonzi te basi oyo babimaka na bango baza bakonzi te bato oyo bazalaka na bango bandeko na bango baya bamikonzi te donc baza mpe baautorité te donc fo kotala mpenza bien koverifie soki nakoloba bongo parce que ntango bokokoma sire eza bato wana alors fo kosala bango kosalela bango justice yango banani bakosala biso nayebi bokoloba baza protégé baza na bagarde de corps baza ba haut gradé soki ayebi likambo boye obungi bandeko babangaka liwa te na makamba boye epuis fo koyeba bango bien na makamba boye bato bakokufa bazali eza normal me bokosala tout mpo na kote na biso baperte ezala te donc elakisi fo kosala yango na mayele moko ya makasi avec patience avec technique avec stratégie boyoki nga bien nalobi te bosala yango malembe te nalobi mpe te bosala yango vitesse te nalobi bosala yango avec stratégie comme tel ekokosalama na seconde comme tel na minute comme tel bino mbosana sur le terrain soki bato bakombo ezotangama bazali réellement bacomplice bazali réellement na makambo wana alors faut koatteindre bango bayeso bakitwa vite baleka bango okitwa vite awa mpe biso mpe tobito kolekisa bango te totala nini eza na kati soki eloko eza te totiki bango mpe baboyi balobi bapesa so mboko biso tobito kozwa mbongo te mpo totala nini eza botoyi koyeba te soki nini donc eleka bino omoni bapapango bango eyo soki boya na difficulté baza na bandeko baza na bana baza na bakoko baza na babien baza na tout Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Bonjour. Ouais, vous allez bien? Je vais bien. Roger le combattant. Ouais, c'est moi. Ndeko yo, est-ce que yo, on a si na solola na on a za na numéro na au bengi nga qu'on a bloqué yo? Ouais, tu racontes des choses comme ça. Ouais, ben oui, parce que au bloquant, il y a mouta bloqué, oui, parce que mouta bloqué aussi. Écoute, je sais que vous êtes des spécialistes na diaboliser batu. Ngana za spécialiste te, ngana zo ebisa onde vérité. Nalobi, muta zo panza o sango kasongo. Kasongo makambo bose na kasongo, kasi yo falo bima olobati. Biloko bango balingaka baproteja batakaka batu batakaka bongo bobosana te. Par exemple, bango botie bango na justice bazali condamné na peine o bakondamné ba Isaac Kaba na tribunal. Alors ba bien na bango ba famille na bango makambo nyonso wana bokotala ngono bokotala. Par exemple,
soki aza na ferme fo ezala saisi sikoyo bino boyebeli nde bokosala bocomprendre no mpo si nalobi mingi nayebi oyo bokoloba nyonso bozoloba nayebi me nalobi kaka bandunda ya ferme na bantaba ekomi ya bino na compte ya l'État boza l'État nazobandela yango tout le temps l'État ezali te gouvernement te l'État ezali bino eza État mboka donc nde babengaka États-Unis d'Amérique bamboka ba État ebele esangani ya Amérique donc État donc pays na pays wana ya babengaka État bocomprendre nga États-Unis d'Amérique de ba pays eningi esangani États-Unis d'Afrique de ba pays fo esangana donc État ezali pays l'État ezali pays na peuple donc bino ba l'État l'État mutakataka makambo bino mboloba yango ndenge wana te mpe ezali bongo bakoko na biso mpe baloba bongo pesa makambo na l'État okata makambo sikoyo biso totia badirigeant na biso babengaka bango badirigeant bafonctionnaire ya l'État oui baza bafonctionnaire ezaka baenseignant te baoyo tu basalaka na compte ya l'État na compte ya peuple RTNC bali bafonctionnaire ya l'État mpo soki moto balobi ne oza fonctionnaire ya l'État akanisi ingire akanisi babengi enseignant non bawana tu baza bafonctionnaire ya l'État baautorité na biso totiaka bango siko bagrade baautorité oyo topesaka autorité moto tufa oyokela ye par exemple la police policier akozala caporal atelemisi voiture même ya mo général même ya ministre soki amoni suspect biloko to akosenga ministre akopesa ye mpo azali autorité aza na autorité na miniti wana aza na mosala soki aza na mosala te aza te yango wana bandeko sikoyo bino lokwa boza l'État bafonctionnaire misusu baa bacomplice misusu bazali bango moko bazosala basali boulot alors so botali bino boengagea bango bino bofutaka bango bino bondima bazala baautorité na bino alors ntango moko asali mbeba baninga mosusu balali pongi to bazolia nguba to bazolia ntaba na kapela bino bokosani poso botiki ekokoma ebele bino bobanda kufa avec douleur torture ezala te mwana na yo ozokende mosala na yo ndenge ndeko mwasi wana aza kokende mosala na ye ake na boni ne na kwa mpese mbongo soki balevaki ye bakangi ye basinga na badouleur balongoli ye biloko aza vivant tia kokufa une femme travailleuse ou bien travailleur azolesa ndako ne bien azofuta bonne mpe azolesa famille balinga baboma ye pamba ofele na banani na chef ya la police autorité aza complice te me ye moko alevaka bato sikoyo na vi na ye enleve combien na policier mosusu bakangi ayaki na pembeni bango tu bazali ba haut gradé
basambisi bango te en public mpo baza na bavoyu te na vie normale bamelaka molangwa neti baizaki kabakaba te balakisaka mbongo te neti baizaki kabakaba davasi bango bakabaka te moto akabaka te bakabaka ye yango fo basala attention bapesaka baordre discipline na babiro na bango ya la polise mpe bato basalaka mpa na bango bayokelaka bango batosaka bachef me chef ye moko ake alevaka alo bandeko awa likambo kotinda mutu na haine eza te mpo nga natindaka mutu na haine te soki kutu na a natindaka te na b eza penepene natindaka te se kutu bosana bongo nakoma mbala moko na haine c'est presque impossible oyo nakoloba ezali kaka justice mpo toza na plein pouvoir ya kosala yango mpe kitoko zairwa nyonso congolais nyonso akokosala yango ebandeli ti suka namoni na Congo Brazzaville balobi makambo bongo ekokosalama te mpo baautorité bafungola miso c'est possible mais bakongola Brazzaville eloko bazokanisa eza boye bazairwa baokatisa na ngambu basala trafic ya baorgane bazokanisa bongo mais non wana likambo mbongo ebele bandeko na biso ya Congo Brazzaville likambo mbongo ebele soko monaka France CFA mbongo ya lokumu me izaki kabakaba mbongo azotanga etangeli ya pamba na baliasi yango yo moko ozomona ke France CFA eza bongo te siko mbongo wana yango kaka ekoya na Brazzaville yango wana kaka ekoya yango wana kaka ekosunda na Brazzaville kanisa malamu ndeko kokanisa te Brazzaville Congo Brazzaville ezali pays moko ezanga corruption ezanga crime na haut niveau non ezali na ndenge kosakana te napesi bandeko na biso nyonso ya ba West Africain oyo bazaka na Brazzaville mbote mpe na respect surtout respect oyo bapesaka bino na Congo Brazzaville mpe napesi bino mbote na respect mpo bobota mpenza bana ebele bakoma ya biso ya Congo Brazzaville botikela biso bana mpe bokrea biloko ebele tozonga na Congo Kinshasa alors bandeko nga papa robo nazosouhaite mpe na Congo Brazzaville kimi ezala wana eza kaka mpona chauffe mwa mémoire ya bandeko na nga baza kuna alors na Congo Zaire bino ezali moto nyonso akomake kote aza mokonzi akanisi eza neti kompani na ye eza neti biro ya la polisi ya ye moto nyonso akoma bongo bakondane moto a mort moto akodeside yebani te soki nani mpo bakata na motu wana motu mosusu bakondane a mort mpo amanifestaki motu alingi akende zwa ye na ntongo akezwa akati aye na motu na ye lokola motu ya Barabas te lokola motu ya Jean-Baptiste pa Herold aye na ye donc eza bongo mboka etambolaka en désordre ntango nalobi ezotambola en désordre bino nyonso olingi botalisa epai ya président Faci Beton te nga natalisaka na buzoba te
natalisaka mpe na kisefe te. Ye te moto atongaki malero to ye azoluka abongisa selo ngai. Me batiela ye babariere moko meme yo olobaka so balakisi yoka babariere wana to batie yo bisika wana diare koleka fo toluki loba po. Nakumisi ye mpe te natie kisefe te nalobi oyoyo eza plus que réalité. Alors bandeko na mboka oyo eza na désordre bongo bato batangi bonéglige bango te, bokondane bango mpe te, me bosala banquête. Surtout le plus important boyebaka ke mutu moko te na bandeli bien aza na pouvoir ya kose protéger koleka. Aza te na Zaïre, aza te. Moto nyonso bokoki kozwa ye, moto tu kolongola moko te, kaka koyeba ndenga kosala ngo. Surtout koyeba toute sorte ya protection na ye, moto tu toute sorte ya protection na ye na ba oyo yalingaka na ba bien na ye eza très important. Na ba relation tout do bato batangi kombo soki penza réellement basalaka ngo baba complice boyeba tout ya bango, bokabola tout ya bango na biso bato wana poto toyeba eza deja eloko munene soko sali yango. Ba oyo mpe bakangami bato basalaka sali bulo bokontinue kopanza makambo na bango. Nakanisa mama ya Isaac bozomona ye deja, mwasa Isaac bozomona bango, bana Isaac bozomona bango. Alors ndenge moko bato tu wana bakondane à mort botala batu na bango tu na babien na bango bomona yango. Soki mitu na bango kuna bazobatela yango na boloko to bakimisi bango to bazowumela kuna bazobatela, en tout cas nana likamba koloba me na koloba ngo te po bino moko boyebi o bokosala. En tout cas nasengi bino merci, bravo, bozali penza bato boyebi ndenga kotya kimia, boza penza leta. Nga nazalaka fier toza na leta moko ya makasi, bautorité balemba na bautorité incapable na bautorité ayebaki te soka kokoka na ba oyo bazalaki sila kokoka nzoka lesele eloko akoka kokoma azalaki na écriture ya malamu bazwa ye. Lelo mpe ordinateur akomaka rapide na ordinateur bazwa ye, bongo lopoto ya kosakana te bazwa ye. Me awa ezali moziki te, oyo ezali pays, eza même pas ONG, eza même pas église, eza même pas moziki, eza même pas mama Likelemba. Soko okoka ba Likelemba na poto, okoka ba moziki, papa moziki, omatisa ba moziki, banda na époque ya Bavon Marie, tina Franco, tina époque ya Inosbi. En tout cas, ezali ko gouverner pays te.
payer zéro mosusu. Surtout qu'on diriger l'État. L'État peuple na État mboka. Yango bino l'État est solo. Bosala penza mosala. Nazalaka fier. Na botama na République ya Tchango. Nazalaka fier na orgueil. Tozali population ebele. Na Tchango pe tosilaka te, tokosila te. Toza population ebele na Tchango. Tobima libanda. Totondisa Braza. Totondisa Angola. Totondisa Poto. Tozali partout. République ya Tchango. Tobotaka pe ndenge moko na bakoso na basoso na mabata. Tobotaka penza. Pe toza même moral. Ato monaka tobundaka nyonso toswanaka. Wana eza entraînement, réchauffement, tsune, posto, mawashi. Na kelasi toyekolaki babanki, bapelir nyonso, sendenge moko, alimete ezangaka te. E paparobo kabelanga tize, ona bonanga, ona bonanga. Alors bandeko, tozali biso nyonso te, tomelaka banki, mais tozali biso nyonso même moral. Banki pe soki eza matiti ya pamba, eza kaka cigarette ya bokoko. Wana boyokaka epesaka vertige esalaka soki nini? Rien du tout. Premièrement, banki ya solo, nazotinda bato bamelango te, ezaka na odeur ya bien. Bakosala yango meme iti, ke bosombaka batia libanda. Mais bon, tozolobela yango te, mpona koencourage pe te, na kopekisa te, eloko nalobi, eza cigarette ya bokoko. Na kelasi toyekolaki babanki, bapelir nyonso sendenge moko, alimete ezangaka te. E paparobo kabelanga tize, ona bonanga, ona bonanga, na boyi po yokende kelasi, bayoko na solo yango te. Na boyi po biso nyonso, tokoko benda yango te. Biso nyonso pe, tozalaka na ekila moko te. Po biso na Tchango, ekila ezalaka. Biso na Tchango, losambo, bokoko, tradition, ezalaka. Eloko moko te, elongwa. Bamandona, bazali. Batamfumu, bazali. Na kosenga na bino, bandoki pe. Turoso bokwei, tokotumba bino te. Alors, bino nyonso, maboko na musala. Bozo bavio na bino bandoki, bokita kuna na prison makala. Tomona ta semaine koya, mutu moko ya sali bulo, atika fufu, atika lubwaku, akene na paradis. Ona lobi ezali ordre, mitindo. Po naza na pouvoir ya kopesa mitindo, si nazwa pouvoir ya kokomande na Tchango. Tozali ebele, mena na pouvoir, na autorité. Ciao, botika la malamu. Soki kipeleki na komivuzula naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Soki kipeleki na komivuzula naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Soki kipeleki na komivuzula naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri,
na bota bana bakizengi soki kipe leki na obivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songi naza illettré na bota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.